Salut fidèles internautes, nous sommes sur www.congo Revolution News. Ah, c'est bien mon votre ambassadeur, la ligne de la presse, Espérance au Kako, c'est la chère parent, c'est la mère de sa fille unique. Et oui, sans plus tarder, internaute Nabiso, la ligne de la presse, Congo Revolution News, Lelo, Toyembe Libino, Batalongo qui na la team Wata. Entre autres, tout le monde Kunzardo à Sangana. Et là, on va parler avec Kunzardo. Et là, maintenant, là, nous sommes avec Junior Bass, avec l'une des pour découvrir un peu plus de précision et plus de vérité. Quoi. Parce que nous toujours d'informations, sur ce dit vraiment tout ça. Vraiment, na 4 sources en pleine studio. Et voilà, Junior Bass, je dis comme ça. Bonjour, Junior Bass. Bonjour, maman. La Lionne. Bonjour. Et oui, Junior Bass, tu es évacué na la team Wata il n'y a pas longtemps. Tu es Bolongwaki et puis c'est confirmé parce que nous avons studio vraiment en plein studio. C'était vraiment quoi le vrai problème? Le problème est qu'est-ce que ça s'est passé vraiment? Mais quand on peut expliquer, fan et puis internaute, nous sommes en Révolution News. Ouais, merci. Bon, pour le problème, on a tout le monde en masse. Mutu na mutu alongwaki na jour na ye na ndenge na ye na problème na ye ngape na likamanga na longolelaki ba massa msusu ba jurès ba na clé ba zape na ba problème na bango. Et oui voilà yo Junior Bass parce que tozana biso vraiment c'était quoi le vrai problème au Junior Bass alongwe la team Wata na yo bande kolinga makasi. En tout cas kolongwana les a ya considération donc valeur ils allaient susciter on a monnaie que non na luka banzela mususu place na ozana moi valeur quoi donc yango na valeur on ça bani Junior Bass surtout ebino ko kota ka boya ki la team Wata vitesse ba mort États-Unis Belgique et bon matibisko considération ils allaient quitter par rapport à mais quand on peut expliquer biso na moi moulai quoi. Bon considération ils allaient qui ba voyage oui na no ke na ngai mais et comme na tamo boye na ok ndepé susciter likambo te momo apena ngeno voyage oyo zate bon lokola nazozala te bon akwa bon navandaka na la team faut na céder vraiment na tikena mais nga siko nalongwaki liboso ya bayaya donc nalongwaki liboso ya bayaya preuve akuta elaki na martyr nga na beta nanga pete navanda nga na palais bon ok Junior Bass comme la négligence à musala vraiment moi qui balinga ba travailler na Junior a bomber na na quoi na peut-être am qui pour na bongote yango quand des abagnos soit punisa moi na te za pour na bongote ya bon ba rep na no ya na ngai mais na mona bien que oyi rep voyage ma botikali o supporter oyi voyage mso tikali mais na mnoka boss non fa kende bon na mona ngaka bon et simba pete bon na tikana na ngai et puis to za be na batut bato benga mais Junior ndenge nini yo kuna tozo mono suite bon na ba soni wana ka singa na CD na ngai vraiment na vendre na ngai mais Junior biso Bass biso to yebi que la team Wata vous fera bon vous verra bien payé Junior Bass vraiment trop donc roula kande to yoka mo président na luba est-ce que ils appellent solo réalité vous verra bon dès que vous kuna yangwana kuna bonne vie ça na ngote ndako sabino te nga na sali 4 ans kuna ata vélo na payate mutana kaka kuna nazate sauf kaka nde serre na nga kaka Jack Love mutana kara tuka mutana kara kuna azate anakle ayaki na kara na ye kuna mutana kara azate bafutaka pe biso te ata voyage bo là eza nango te ah bon débrouillez-vous kaka débrouillez-vous donc trop c'est trop tout le monde trop c'est trop donc faut céder nanga boye tant so ezaka Evariste Nzambe ya visa Daniel Lupaku donc ba oncle Choupette Petit atara ebuno o mutu nanga fala ta moni to ala mais pose la salaire en tout cas kuna salaire ezala tata boge Lubumbashi boye ozo ata infanté ni prime de risque et logoté mama mutako sauter okoki kozonga na la team kuna luka musicien nyonso otune ba marambo soki apuyaka Nzambe ya solo awoye biso ke bazwaka pe rien elokote
Mais Junior, pourquoi ils allaient attendre pour aller dans le groupe en boloba la vérité en haut ils allaient casser au cabo de bondi koloba bon maintenant vous allez rater le groupe boloba l'autre la relative moi ta kitoko la uti wa ta de makambu peut-être am suppose que c'est héritier makambu parce que ka olongwe bongo yo soy ovanda shebino ndako na bino etanga sombula ebeta obna na baba ke no mami ndako na biso etanga ka côté ya couloir te okumisa parler na bino et ça bon mais Junior bas mais bon me rappelle ka mamolongwe parle mama nga kuna naza suite na kene ko bomba naza na batu na nga pena bazo na Junior sali bien baze belé et Varis nzamba visa le bo sali bien masala nga Eric Nkanu na capitaine o sali bien Junior bas ba chéri malanda tu ba sepeli sikonde babandi ko tindela nga bala bilamba bazo tindela nga tout on a luka pena ezoya. Donc c'est comme si banolinga ba héritier on dirait pour ndega na kota na team na beti 4 ans bana ko melanga te ata na benga ba yamba te banda na longwa ki mechombo ti donc ti na ko manga na 13 heures décharger code na code. Ben Junior Bass, est-ce que oui que what abi bo lelebele bo c'est comme qui est bo banga monter parce qu'il fuit votre peur à la malobaliko na bino te franchement na ko sa ote na la timi bana na kota na bananga golela to ke voyage to yebuna ata na infranté million na la timi banda to kota okotu na mission tout na ba o batikele kuna na ba auto zabo to banda na biso golela ti lelo to lelara mais banda to longwaki esengo ya kosakana te esengo ya kosakana te la lion na kosoto esengo ya dega tarande to sana biso to so calme mama. Oui, mon peut poser. Mais Junior Bass, yo sali combien de années dans la team? Na sali 4 ans. Na kota na 2015, voyage ya liboso la team na kenda na Matadi, album à liboso retiré dans ngam na beta générique oh ya sondama eza Junior Bass nga et puis générique moko o esimba pe na la team yango wana keso botiango na ba bafle be mutayi pe na ka oh ata donc étoile ezalaki yango monaki fo ba etufaka bato ba na Zaza pesi Zaza wada yango pesi bozaza tant suka akri wana na ya kunjardo bimala kati ya kusuka lobi kunjardo ka parce que bo apena kunjardo yango kunisi kunjardo te maintenant nango ayebi kunjardo te ke abinisa banda chefere lala wana pavement abinisa au contraire que tu chez wata abano mona ndeti aussi là ah bon aussi là mais je n'ai ebetara okoke na ofeti moko boye pena au vendre aux hommes na yo ya mado otabe mundibu mais biso au vendre na boye retirada ebetate soni ti comment na fête na fendez na suba na pesa moi la bata biso ah bon mais oui et ça sonne attends fait na parler au zappé bon on n'a jamais au DDD au tout à noir au générité aux hommes na vibrateur il fait cabosser des king Fali Poupa roi le bo beng Fali des king bon nango ayebi te ke ye Fali e pena aza danger na tant bozaki kuna bondo finga Fali te ngana finga Fali te na kata mtema na bana 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 ke o azane roi mais faut pas la vérité yo na bien yo na o mateke ozana mwasi mais ozo yeba pena ke mwasi ya master wana aleki yanga na tai na mbongo na bote ezaka te donc wana Fali aleki wata nga yebi na ngate mais Fali aga king o matoki ta king international king Fali souka. Et oui, voilà, Junior, aujourd'hui, c'est ça que au Sali 4 ans dans la team, il y a 4 millions, c'était ça, non? Ouais. Parce que pendant 4 ans, yo vanda qui caresse cap ndo moi net singa penandi na za bonga espérance ka kola lion de la presse quand na Congo Révolution News malgré que naza cordon mais si on montre que quelque part mo lo mo be simba dès le départ 4 mois 5 mois 6 mois so belé inane na olonga mais pourquoi yo olonga quitté au montre que quelque part Junior yo posa mabe et ça na ba couple musu pena que Joe azoka donc Joe azako assurer yo maman na obala yo inane maman za calme 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans peno tebe na téléphone boya Joe téléphone boya Joe 4 ans 5 ans téléphone boya Joe na ke luka pesa ba ko bala ngambango o mwa na ke bu mwa sake na ye ndenge biso to salit to tebe na ke te 4 ans oele ke bele soku na azara chez nanyo betan suna na car faut fongola ranger j'ai zalaki trop fermé Junior trop fermé maman donc
Il fallait aussi quelque chose qui est trop fermé, même dans les balles, patati, sur le monde qui va balayer, à la caille, voilà. Et si quoi, qu'est-ce qui prouve que nous pouvons salir bord de binobo? Qu'est-ce qui prouve que c'est Simba? Bon, en tout cas, naza sir na V Charlie par Kalingoma, enceinte vivant, Aboma Tembe. J'ai confiance. Yé pena tala au moni ba les marquis tant bazala ka ba panzani po bazanga ki par Kalingoma mo be Charlie mo bazala gité. Ya ko canaliser bango ya ko diriger bango ya ko dresser bango ya ko tailler bango. Bazanga ende Charlie par Kalingoma. Biso to zawana donc ndenge bazolo ba ke to lele belé to seka soki buke ndenge balo bana na la team to lela déjà belé nam to seka te mais déjà tozo seka donc to seka kaka tisuka comprendre to seka kaka tisuka pour Jésus kitoko carré talanga ndiaye trop c'est trop ezoya Bon, c'est que belé, bon, c'est que belé. Mais lelo, beaucoup si le V Charlie, que non V Charlie, t'as la cabatte bazang, le marqué Simba qui était peut-être un petit peu bazang qui V Charlie, pas qu'elle gomba membre. Mais l'obito lo beaucoup ne comme peut-être que V Charlie ça m'a bien. En tout cas, ndenge V a sur là, pardon, ndenge V a sur là. Nandimi na ngate transparence c'est ça ma casse fort. Avant ça likambo fo à 20 ça bena les 7 patrons. A tuni pena les 7 leaders en opena. Tout ça ndenge nini ti to conclure makambo ale ba moto pesi ba mambo to pesi ba mambo na vana la team non ba beng sanga te mais ndé na biso to vidéo studio 2-4 jours na ke capital. Ah bon? Ya mosko nazo la passeport nanga bani ko pesa na passeport nanga passeport no ezala eza na la team ko ne pas ya secrétaire na biso Charlie. Ah bon? Bengi pesa na passeport azo ko sanga eza pas héritier. Or héritier a rosa ba mambo héritier a omoni wata azane na mutia malamu donc on a limité à aucun ce passeport et ça j'ai à Charlie donc à ça la AP sans passeport on a somma na mbongo nanga batu ba somba na passeport nanga bazo déranger nga mais zo passeport na auto pesa ba makambo ya surtout que wata mtasomba no passeport te wata assess la biso ba passeport de service mais ba biométrique na bimsa na $250 nanga na payer passeport et ça kuna mais bani ko pesa te bazo ko c'est la héritier makambo na limité que wata a aucun ce passeport non fais ça mon jamais wata déjà ayebisa biso bomi sombe la ba passeport na po jour bolinga bokende non comme tu as pas c'était bokende na bord na bino mais ils ont payé maté c'est ça le problème ils payé maté on dirait ba ki bokende bino baba made bongo na ba o batikali kuna ba olongwa kaka mama toi la déranger ya tozo ya wana to ba bango te lokola biso seti kaka to risque ki mutaya sute o te pardon te mutaya te baoya te tokoboya bandani kuna da babengi babike ba wana eza mpona barele bango bula avant mais bamiyebi base ebele kuna batikali 7 isufu baya donc fete oza 14 mais bango esprit eza dimi donc batikalaka kuna baya mpe su te bavanda mais au moins te junior basoni eza kodestabiliser wata vraiment te normalement omoni kodestabiliser ezalaka bolongwe nzela mona bayaya biso tolongwa moto ya motu aza na biti na ye ndeti nga nalongwa liboso na bango tu nalongwe nanga na vere nanga na pale na abule na ke nanga chez vie na nyo namona nga baya babenga ya ne nini ngami alongwe nanga oza pito kutana bwito kutana susu oza bia suko to zali ndeti ba brebi to telingana ancêtre vivant par ngomba atala lobiye aza ndeti berger soki na tiki ba brebi o ba bunga en tout cas azwa etumbe pa ya nzambe yango mona asangisa biso de alo canaliser biso donc je ça nango bien maman je ça bien mais passeport na ngai Evariste Nzambe ya visa lobi junior zo passeport na oncle Chupette Petit alobi zo passeport no Fancy Yembe Eric Kano zo passeport na yo obeta ta moi une semaine na capital capital na gezo pina bila en tout cas bila mais na la team to kembia ntako sauter 4 ans ebele ata vélo rien Tokembi. Bon? Tokembi. Ata vélo te. Nazo bango vérité et puis ba yebi nde baza ata vélo te. Ezate. Mtana kara kuna kaka Jackie na Jack Love oimba abeti fo. Dika mtana kara. Dis arnacle ayaka na kara na Mtana kara te Olivier Coutu. Na yebi te ayaka na kara ne men ndenga comment mta taxi jaune. Ya passe Ah bon? Oui. Grand chanteur Olivier. Mais taxi jaune Nzambe a sungi kaka abule ka bien mais Charlie Pagalingomba aboma tembe
yende pena donc suka news eza en tout cas bondela bosala news bo vie ya dégâts bazoka mutu mosusu te Charlie Mpaka Lingomba wana blague à part mais passeport na ngandi ba pesa part donc afuna bita tour na Cape Town o nanu nazwa occasion te na la team nazozwa ngo chez Charlie Mpaka nazobeta tour na Cape Town donc yango wana kaka invité. Et oui, voilà, je ne pense pas vraiment qu'on cite na émission na biso. Comprenez que fait des internautes les propos tenus dans cette émission n'engagent que Junior Bass. La langue de la presse Azana est toujours au milieu du village. Azana rapport na ko s'appelle ça depuis comme mais ba information na Junior Bass ba mon chéri na yo et puis ba dédicace na ba balinga ko la moi parce que toujours landa toujours simangonga. Ouais, na repesa na mbote na tel tendai le mouine ye aza mutu tout so sali musala ki ya malamu oza mutu ya malamu oza surtout poli so saka surtout poli tel tendai a olinga yo na pesi mbote na vie nanga Echeveri Muzangu oyebi ete Echeveri Muzangu ye pena donc ye pe azokamba bana aza parmi azokamba bana donc naza na Prince Gabani pe azali wana na Daniel Lupaka na Cape Town ye pe azali Lydie Mwanza na France naza na Liverpool ye pena nde soko mekio sambwe malobe bele donc Evariste Nzamba visa Yannick Yembe Francis Yembe Eric Yembe Thierry Malanda Trésor Kibenga Dédé Kofo na Londres donc David Pouloulou Bassman en tout cas je suis qui ga wana mer na kanda passeport na ngai inde passeport anga passeport ba pesa nga passeport na na ke na ngai Cape Town. Oui, voilà, comprenez que c'était là Junior Bass. Ah, Junior Bass vraiment. Elle a eu vraiment la rage. Ah, on va français, on va vraiment, il a vu. Elle a eu vraiment la rage. Et comprenez que le propos tenu dans cette émission d'engage qui est Junior Bass, allez lire passeport. Et quant à moi, Junior, je dirais bonne chance. Merci. Et oui, voilà, des internautes, on a souka émission de Miso. Donc, ça a vraiment gratté, on salue Yanga. La moni bongo laskoni mbunza. Laskoni mbunza mnanga tam nanga kat. Yannick Vianga. Pourquoi pas comme ça à ma fille chérie, mais je t'en douceur mbuyamba. La fille que maman t'aime. Elle veut dire que la parent quoi. Nga bota la ngai. Elle veut dire nga bota la moi ça ma bota na roga bikomba misusu alete. Et oui, voilà, pourquoi pas comme ça, Gaël Ting Mobutu na Turquie, babi boss Gaël Ting Mobutu na kata Turquie. Et pourquoi pas comme ça à toi Yannick Kambola, Sarah Awabe, pourquoi pas comme ça à Karine Adoula, pourquoi pas comme ça à mon vieux Francis Temaï, vieux Panza Candiza, pourquoi pas comme ça à toi mon ami de Big depuis Londres. Ben bon belé na Londres, ça me manque de Big Olivier, mon ami pourquoi pas comme ça à mon boss, Michel Combe, Rose, à l'œuvre pulpeuse. Dédicace à l'épée, ça trouve un vertige. Pourquoi pas comme ça à toi, Al-Salah, pourquoi pas à toi, mon ami derrière la caméra, Audi. Audi veut dire à Vimbala, m'a enfin filmé parce qu'il va filmer on ne sait jamais. Pépé Salah, je te salue de bonne guérison. Pourquoi pas comme ça, bon l'équipe est belle, tellement on a bois qui ma copine chérie Laetitia Pembe, vraiment, me dit ça va finir la Lyon, voilà, on a peine sa bibi, et elle a fait Luna. Et oui, voilà, Laetitia Pembe, des gros bisous à toi. Des gros bisous à toi, mon ami Barik Bouema, Babi Top Congo Afama. De gros bisous à mes copines. Bon, les quitter, ils m'ont éveillé. En tout cas, vraiment, bon, limbisanga, bah, on a boîte quitter, bon, limbisanga, vraiment, je vous amour, je vous love. De gros bisous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Congo Révolution News. Bye bye.